Tumuni yo awa oyiko sala misala nini awa tuzomona ozali kosala na lisete na maboko eza aussi c'est nini? Bien, bande. Merci mingi na motuna na yo. Un bon père de famille, il faut laisser exemple na yo. Peut-être tata bani, bani na yo. Baza plus plongé que na maï. Et c'est pour cela chaque saison, l'honorable Mou, où elle a appliqué la population de Bana Bukala, na Zinga Zinga, elle a gâté la population naïe, elle a gâté le problème à maï. Marqué ici qu'on a des problèmes de financement on a des problèmes de financement dans la province de mais étant que tata ya bana alingate bana ne bale la tango nyoso ah maye tondi ça nga passe koleka sika nazalaka même na kata ensemble ça nga passe et c'est pour ça que c'est toujours exemple chaque fois chaque saison sèche na vers mois de septembre na ko pesa coup d'envoi ya mosala ya tirage de caniveau équipe ya fondation Zawana bazo banda lelo mosala ya caniveau ya ko kire ya kofungola ba terrasse pour mai oyo etikali banda koleka et puis tant mai stable mbula ko banda ko beta elanda circuit ya ba terrasse wana pour évacuer mai et comme matin destination na souci na zakano kata population na voilà financement ezali ya fondation beaucoup to ya honorable Pépé jusque là nan atina honorable monde parlement peuple. Et ça, mbongo ya peuple. Bon, grâce à cette population-là. Nambongo nanga nazoka. Nazoka namo mbongo nanga. To liango, to partageons ensemble na bateau batinda kinga. Et yango la sa exemple nanga na la sabina ngoyu. Oza mbongo ya députation nanga. Oyo par nanga na pesa population nanga yangoyu. Et nazui bateau musala pendant 1 mois. Basala musala caniveau, ba fongola ba mai. OK, mai fongola. Allez, ça financement il y a province depuis que à tout Zawana. La zone n'a pas financement na été. Mais tu vois que déjà une fois na Deonkusu et puis na Jacques Mbad. À soutenir qui ba travaux le cas. Mais depuis que à tout le pouvoir en tout cas n'a pas considéré le camoté ou bien que passer par le non. Tout ça financement il y a tout des présents au pouvoir. Chaque année, vous avez la même chose. Pourquoi pas penser au ça, Moussa, Mokombara, Mokotika, la Libella, ou les chefs, Bokiraka. Maman Marina, Moussala, il y a caniveau local, ils ont coûtant. Chaque mbas de service, ils ont Moussala, coûtant. Et puis, ils ont Moussala, il faut qu'à entreprise à Salam. Ils ont Moussala, à mon côté. Oh, il y a beaucoup de salaka. Et ça, pour nous permettre de la population de plonger dans la maille. Un jour, financement, il y a province. Dans ma tête, on a besoin de Baka pour un financement autre. Mais jusque-là, on a formé ce moteur. Donc, tous ont toujours financement de l'État. Mais avant que le financement de l'État y a, on a croisé à beaucoup côté. Pendant que la population a toujours plongé dans le mal. Et il y a un premier exemple, il y a mois de septembre, il y a 2021. Moussala, et ça projet 1 mois. Mais ça, fondation beaucoup. Et ça, fondation beaucoup. Il y a un azui a formé équipe Oyo, a pesi bateni, chapeau yango na lati, baga yango na simbi, machette yango na simbi, babot yango balati, ba matériel mususu eza kuna o ba osalela na saison. Oui, et bande les arabes bien mais souka mabe. Il y a même pas balela qui ba ki souka bazoli ba mbongo na bangote. Cette fois-ci, est-ce que vous respectez depuis fondation Mbuga so engagement ya ba mai awa. Exemple nani oyo zo mbongo te. Non maman, exemple nani oyo zo mbongo te. Fondation Mbuga depuis banda mosala oyo. Batumo baso se plaindre nan te bazate. Banani par exemple. N'importe Mayanga.
bene poka wemba honorable conseil nous peut pas ya bande ko nyonso ba bandi singa ya terrasse to pe ka niveau munene oyo pambate bisali na ba to pe ba déchet na bango ne ba boka ngo awa yango pe mutu zo boucher de temps en temps zo singa et canalisation ya mai ezala bien conseil nous peut si pas ya bana lokalo ba bandi na kosenga ke na bino pe ba molobeli ya population na biso ba milobeli et na bino ba journaliste pe boleka na ba télévision na ba radio bo pesa même population conseil ba ki obwaka ba matite na ba terrasse et c'est ça qui fait que yazo na go boucher ba nini oyo ba bizwana ba salité ba bwaka kawana ezo no kanga ma na ba bize parce que ba bize za bloqué mai moyen de kezate mai yango izo zonga toujours maintenant ils pesa retour na kati ya bandako ya batu et c'est pour ça parce que plus que au bateau bazindi na mai oh ce qui salité wenzate mai écoulé nango en tout cas jamais to za na industrie katolukala honorable eloko ni ngolo bana bandeko ya lukala o bakoyi kozala na volonté ya koya kotia loboko esika yo obandeli ngana nasenga toujours na lukala tozala ini au moins on a la bandi na senga ngote pona ki députation non mais seulement parce que j'ai l'amour avec la population oh batindanga et c'est ce qu'on a kendeke wana alors nakosenga ke na bandeko mususu baya parce qu'on a la programme pour 1 mois budget zango pour 1 mois OK bandeko mais nakosenga pe ba population na ba bonne volonté ba ko tikela bango ataba quelque chose ou bien tout ça ba cotisation ah oya ça na même